Les cas qui est-ce que héritier quand avec par invitation ou bien qui sont même chose c'est un dégât on a une la mort raisonnée de bêta zénith oh bon que bêta na même ça yo donc voilà qui dégât pour ataliga que non le lot pendant next lo samedi boye concert bien qui tourne au Kenya wapi donc on sait jamais bêta que bien la ville qui ça fait mais ce qu'on soit à habiter na que la monsieur dans la RTA termine quoi lobby non ils acquis par invitation de la non yemo koka c'est plus que rabino mais nanga parce que zaki wana ba kile monde patate que zaki wana ba fait nanga ba tiso mweni to vandi kana temika na balabala boye sobe ndu yebeta na ngomiso mili banda na sana ngabe misoli banda wana utaka ka mo leki wa na bushe ba ka wana lo wana yebi on kama ne koza ngawata te kane alobaki pa ala wana baluki comme ya pa ekoti est-ce que na mais zula wana ba image wana pa yona pesi somboto wana ekoti pe ekoti wana eh ba monika ka yebo na esilaki yaki mystique mbala doso na bisayo nakuta na koka boye to vanda boye mais ça omoni lelo na musique na miso ya Congo kosala ba polémique eza mabe te mais soki tosala na mabe moko kala eleka nango bane ayeteke songo toswana fo bisaka mabe wana ya kala wana te wana okomokende libanda musique comprendre wana okomokende libanda musique donc toswana musique na musique soki okomi libanda musique soki ya lwa nga so tofunda na kala tope bana na biso na sili mikobo na mofinga tope bana kala ya sans terre on est là-dessus. Je m'en ayebi. Non, mais bon, là, il faut pas comprendre. Quand ça y est, nous m'en allons bâtir. Non, il y a yebi, mais bon, là, il y a un autre qui a raison. Pas finir. Pas le ban, on a raison. Tout le monde peut savoir a raison. Expliquer bateau. Moi, je suis moi, je peux comprendre. Il y a Hollande Bisso une fois, oui, mais même si bateau va au la Bisso, on comprend. Albert Boy a expliqué bon. Ma belle sana émission côté ya Mariano. Na bi masko na moto. Na ba moto no pas ba na caisse mo ya rouge. Est-ce que ta moto c'est un homme? Ta moto wana yebi. Na ta mo. Na ta bébé ka bosser. Ah. Na te boni, ko te ka ba. Bien. Parce que pas te boni. Em ça yo ba ça ko ba ta mo ko do ba ta. Alors pas ta mon caisse. Ah bon, tu as ma bien $2500. Mais non, il y a des transports. Il y a un risque au niveau national des alans, il y a commis. Tu es musicien, mon boy. Tu es musicien, mon souci. Musicien, mon souci, voilà. Fais le goût là. Après. Bonne chance pour le stade de Martyr. Il y a tout le monde qui va construire un studio. Tout le monde a c'est le dernièrement tout ça émission pour na papi. Tu connais papi non? Bien papi. Ah Chichi. Ah comment vous avez papi? OK, papi nouveau marié. Il y a papi en dynastie, la dynastie qui ça la bien. Oh, as-tu déjà? Il y a ça comme tout enfant. Mais c'est le Poutine, il y a des grands qui d'abord qui n'a pas tout. Abi qui a eu un bateau. Bon, on a pour tout, il y a ma pauvre, on a eu un bateau. Mais il y a déjà un bateau. Mais avec les soucis, on a l'équipe sur le vie, non? Veut envoyer la famille, tout son a tout tout le bien, tout le bien. Non, c'est le parce que ça n'y a pas comment c'est un mois de ici, un mois de ici. Bon, c'est le Banakazara bon et c'est le Banakazara. C'est le Banakazara bon avant de Matata, à l'Obaratro. Ah bon? Tu dois avoir Banakala. Mais c'est comme si ma casse. À commission on a effort. Peut-être qu'on a au moins on a bien à se rigoler à table. Ah. Parce que c'est le rugby qui nous consomme beaucoup. Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept TV. Bonjour, bonsoir.
ça dépend oyo bozwaka vraiment ton na bino to libako ya kolanda émission na kati ya Concept TV bino babone na biso bondima vraiment ko s'abonner parce que bobike ezaka masolo ezaka mambo kitoko to salela bino kaka misala comme il faut ba opena bo s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya Concept TV ezaka nango pasité bandeko botala émission botali mais oboyi ko s'abonner ezaka pasité monde ka pesa komi s'abonner na o cliquer 2 fois pour la notification ton émission sur kota posera toujours à la page pour la émission. Là, je dis un grand merci à papa et maman, ma vie couple Milan toujours. Hein. Merci pour la confiance. Le pesa moi la popi à mon nez et autres m'a dit la Kilimanjaro de la presse au boy au Salimokina au Cynthia Mbombo. Léon a plateau dans mon côté. Nazana mon confrère, Aza confrère nanga tout ça rane musala moro Aza pe moro ya bato balobela ka bongo bina filé to remeka mpe ko solana ye sur actualité oyo eza en internet parce que la biki en internet mambo eza ngaka te to la to la mkara toujours na makambo to robeta lisolo ya showbiz ndenge nini concert ele kaki pe to robeta lisolo ya bina filé na maestro Fabregas si lelo bakoma boye na ndenge Fabregas azo to bate qu'est-ce qui se passe hein? Les villes qui mwana suka Concept TV fongola vraiment plateau to ya mabongo invité na biso to moi lelo to ya pourquoi lelo bonjour Cynthia bonne santé ouais ça va par la grâce de Dieu Dieu fait grâce pour moi on avait plaisir à trop merci donc, merci quand nous voyons na chaîne bino kombo Concept Touch TV ah on est en anglais on a tout peu à votre émission orchestre bien infilé pour s'abonner et ça la bien makasi toyambi on a Concept TV eza mbala na biso ya liboso mais j'espère que vous allez soukater est-ce que vous pouvez se présenter ba o batala rayo ba o ba parce que il y a d'autres personnes batala rapé mais ba yo bioté ba découvrir yo ozanani au pesi kombo na yo o se présenter ouais c'est bon c'est Jarou de la presse Aza attaché de presse orchestre ya bien affilé les odorateurs tout ba yebi ouais Jarou de la presse donc je travaille avec Yadro Penzaou, je travaille avec Moulele, donc on a fait son nom à Mouti, donc c'est un peu ça. Bon, comment tu te vois par la grâce de Dieu, c'est que le monde est showbiz de Bouganagi. Et Bouganagi Chose de Bouganagi, non. Et Bouganagi showbiz de Bouganagi, ça aussi, c'est la première fois depuis la bande de musique, on a plein de talent dans showbiz. Plein, il y a craqué dans. Bajalou ba ko rati bajalou ba ko il est là kana bajalou mais tout ça bajalou ne doit ça mama bien la musique à Congo ah bon doit ça mama bien doit respecter man nombre musique à Congo qui n'est pas pour la note to bit show beso ko ba gagner la dernière so bet sango donc mon Dieu ça félicite ta vérité wa tana ba yaki bon respecter ba norme musique mais bon respecter ba grand tour même si beaucoup dans la musique ba grand on est ba nan plus de respecter ba grand remonter ko ta pas la respecter parce que biso so to yebi maramu e le cas entre Fabregas na mwana na yebi na filé il faut respecter bien respecter Fabregas est-ce que tu es sûr que na yebi na filé ko dans mon Fabregas moi la musique ok moi na yebi bazali ba massa ba ko la terratie moko bazaka pe patron na ye azaka patron na ye kala bazaka ba ma ba ko patron na ba massa Présentement, c'est un problème, mais place au outil, nous foutons quelque chose. Azara patron, donc, madame passé, Azara patron, c'est pour les lots. Mais les lots, ce que tu as pas respecté, Nati. Je comme ça, comme ça, on a eu. Nous avons bien dit. Nous, qui n'avons pas fait, nous faisons bon mot. Nous avons hypocrite, nous avons fait la roté. Donc, le fond appelle le banan. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, on a que tu peux ta musique à bien. Vous avez fixé ma casque au lécaillé. Et moi, la commission n'a mis sur le style. Obi, on a fixé ma casque au lécaillé. On a filé, on a fixé ma casque au lécaillé. Tout ça, monsieur, parce que Dorothée, on a fixé ma casque au lécaillé. Et moi, on a pas fixé beaucoup la tête. Vous comprenez? Et moi, on a pas fixé beaucoup la tête. Tu as pas comment avancer sur le niveau moro. Là où il y a mort, tu as quoi sur le pâté. Parce qu'il y a quoi sur musique. Fabregas c'est que tu as musique il habite tout le monde Fabregas a aussi poto ça lui tourner bon on a poto de musique aye qui chante ça alors ça va recrutement presque chaque jour de mini orchestre na bino bazo ya kuna biso message sur baké kuna de tout le monde est danseuse tout le monde qui animateur collègue na ye collègue bina fi président na bina fi mais c'est ba peut-être kuna bon ça va ba villageois elle va Olivier
Olivier Nazara na wenge musique maison mère hérité qui parce que lui ba qui aga ba collègue un des bobena ba mot mazara ba collègue est-ce que c'est normal non bazala ba collègue bien sûr mais animateur pour un autre exemple animateur na chef végétal akaki pour ne pas bien affilé asalaki musala na comme il faut na bien affilé tout ko bengana par rapport à cette finga ya boy ko finga le la bengana qui est moni sous à pour la ville nova te biso pas ko finga te parce que alingaka longwa te biso pas sauf tina animateur a finga te tina muta finga te biso to dikara mutu o mena ti mwana na mutiana je buli mwana mutiana je buli na ya pa biso to pesa ko finga to benda ke mama to kamolo so a to finga te ande mo pena ye ye to ga ya to benda ke matui ah yo muti kuna pasi musique yo kana raté on pas dans la succès non ne c'est pas l'option musala c'est l'option musala to existe pour musala ngo aya pena crime mo te na orchestre na biso biso to pesa ba ke tirer to pesa yi nande ko pesa ke pe tirer fabrique facile bilamba na nini bilamba côté ceux qui va chapeau côté aboyi na ye créer ba problème to aboyi ki tayemba ki on est ndé akoka kité akoka te pour donc ezali crime mo ba pesa lo mo sika alors on peut savoir comment la chaîne na meke be ko bege parce que na ido on ntelo kwa yi la pesa lo mo sika na vandi ta monter au moins pas ça qui on a comment mo ido kuna ke parce que leader kuna lobi ke baye mbarango eza na oben injure te eza na injure kata pas ni sango siko na mutu yango mona ko mo kito ko ba travailler ngo siko bien siko na président na bango ba travailler ba siko ta travailler yango mona so boge mo ke bon mais est-ce que c'est important que ça la critique kana komba fabrikas ko loba oh yazo MC na étape oyo parce que c'est important il y a comme affaire biso na page na ya Facebook no tala nyango de affaire biso na page sur Facebook affaire bien affilié bana qui ça soit pour musique qui là dit n'importe quoi na page na Facebook sur ça biso ko te répondre na comme un problème mais tu vois que pour répondre même sur la télévision les gens battent mon monde que c'est le mot vous avez pas la raison mais au pas de raison parce que c'est rien le battre mon internet tenez pas la TV donc le monde est étalé télé vous donc souvent muso ba tala monter et muso ba tano aux appels no pesa nango mais ce que internet maintenant page faire fabrication raté on raté comment te ke bocha bat na bambui bocha bat na bambui biso to beta musique bien moni muso asa mamba bien moni te bien na biso fali pupa asa mamba bien yo mona afinga yi kaye mtu moko wana afinga pa ya afinga nani vena biso fali pupa afinga hérité beaucoup mama fali hein beaucoup même sur beaucoup mama fali parce que lobi ke mikolo bi na filé on s'appuyer trop na fali ya lobi no surtout ba fan na ko mi ko fali ou ezandeka bato wa beta musique bien mais ça vous ça beta musique bien té musique wa beta ngwa mais tu cherches ça c'est ça tu sais beta musique go beta no lisula et ça la main de ni to beta no lisula o na ba to ko illustrer les bilans en gros vraiment comme la chebes comment que les kaki est-ce que hérité quand yaki avec par invitation ou beta qui se c'est un dégât on a ine la mort raisonnée de beta zénith oh bon que beta na yeb sayo donc voilà qui dégât boka talika ke no le pendant next lo samedi boye concert bien qui tourne au Kenya wapi donc on sait jouer beta bien na ville qui ça fait mais ce qu'on soit à habiter na keka la musique dans la RTA Temil ko lobi non ils acquis par invitation des d'accord non yemo koka c'est plus que bino na nga parce que zaki wana ba na ba kile mundo patake le zaki wana ba vena nga ba vena ba tiso mweni tuvandika na timika na balabala boye sobe ndu yebeta na ngobiso mili banda na sana nga be misoli banda wana utaka ka mo le ki wa na bushe ba ka wana lo wana yebi on ka ane ko zanga watate ka ne alobaki pa ala wana baluki como ya pa ekoti est-ce que na mais zula wana ba image wana pa yo na pesi somboto wana ekoti pe ekoti wana ay ba monika ka yebo na esilaki yaki mystique mbala doso na bisa yo nakutana nakoka boye tovanda boye mesa moko sati ke no
bato balobaka mabe mpo na ye nga mpona moni mabe azala nango te akabeli pe moko abi kota okaba moyen ezalaka te akabaka bongo akabaka déjà abanda okaba depuis pas azalaka na maison mère yaloka bina file azalaka deya patron na ville nova bozoboya yango abenge full poste abenge le propriété de tous les dossiers obosani yango mais là c'est amour entre papa na mwana sikoyo baposte na baposte nimba batemi kola podium bina file poste oyo bapesi poste apapa lopango bamiso basoma mapango na likasa ofabwisaka lopango bapozo basoma mapango na basoko batonga sikoyo bango baa batemi likola podium bayemba sikoyo mais c'est des cas natinga baimage otala bamenomai na biso nyonso bazalaki wana merci na président so faire egola mpona biso osele biso mpona concert na biso merci na Gez Mawete merci na Gez Fabulous basalaki biso mpona showbes oui bamerci na bino vraiment bolingo nde yango wana musique nde bongo bamusicien baza libre baza mitema mikunya te oyo misusu olingi te moninga se bonse poni ngai naza boseta ya minga na émission na mpona motie badouce poni ese tata yo mo tobeta musique bamenoma alingi biso ye mosala na ye oyo asala wana esimba te atika ofokoso omoni ndeko na ye nani contre amboni abeta nyonso musique ya malonga te asa forsa lisusu ibraton piana aforsa su te malembe aforsa su te ibraton piana aobeta su musique te akoka su te akoka te musique ebetala kongo yo mozala na lokesa mo basenga biso album ata nzembo nde moko ya telefone bateza ata nzembo yo ozala nzembo ata moko oyoka nzembo moko oyebeka nzembo baza bato baosa fierté ya congo malgré nde lobika oyokana te bongo wana ezalaka na ngage ke asala fierté ya congo kala lelo asala yango sote bakoka su musiki te ere alongwaka vila nova na yanga mona eloko mo yanga nango ya moke asalima fierté mo ya nzembo wana afingaka providence yango pesaka ye mwa biso bana orégné tobanda kosala succès depuis tozala na vila nova tobeta nzembo mwana baba ebeta makasi oleka banzembo nyonso amisa batisaka na kati album wana comprendre yango esala soki bango tu balingaka biso te depuis tobanda kosala musique nyonso banzembo tu tobimisaka yokanaka kaka makasi yango soki tozapesa bato mo oyo bato baza mitema malamu na biso ko baheritier watanabe loka babe na so faire egola bafali pupa bato mo basola bien balingi biso biso tolingi bango tikokota na barankine entre bafere bafali bani parce que bango nyonso tu babaministère bafabrikas et tout biso fo tolukaka bango bayokana mpo musike ya kongo ekende liboso c'est pas ça te cynthia tokoluka bango bayokana soki naza motema malamu vers yo so naasipa biloko yo osala soki lelo cynthia asali oyo mo esepelisinga fona mpe cynthia félicitation ezalaka bien ezalaka obligé te mais ata na misika babien fait lakisanaka ti mais yo siko pourquoi yo bato bandimaka kaya yo ndima ya banenceque fabrikas ne muta mabe bina fila malamu qu'est-ce que pour keke bina fila muta banda ye mamu ye asalaka ni otala yango te botalaka oyo ya biso ere ya bandaka koloba yango te omoni lelo na misiki na biso ya congo kosala bapolémique eza mabe te mais soki tosala na mabe moko kala eleka nango bane eyateke songo toswana fo bisaka mabe wana ya kala wana te wana okomokende libanda misiki comprendre wana oko libanda misiki donc toswana misiki na misiki soki okomema libanda misiki soki eya lokwa nga so tofinga na kala tope bana na biso nasili mikobo namofinga ma tope bana kala ya sens te ye moko ayebi non bato baolanda biso fo bacomprendre kasi ayebi mamu naloba ti non ye ayebi me bato baolanda biso yango tolobaki bana raison bafinga baloba bana bona raison tomopesa bango kaka raison expliquer bato mo mamu nyonso tolobi moi je peux comprendre ye olanda biso une fois oyeba mais eme so bato baotala biso bacomprendre te bakobenga bakoyebi soki alobi nde boye expliquer bango mais parce que biso toyebi ke olanda osola mbala moko alobi nde boye expliquer bango mais soki alobi nde boye expliquer bango alobi nde boye expliquer bango mais soki 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 alobi nde boye expliquer bango mais
Qu'est-ce que c'est pas bien. Et monsieur qui te repose vraiment en qu'est-ce que c'est né. Il y a des biso fabrikas na bi d'affilée. Bah ouais la nini papa na moi là. Bah ouais la loko to leke na succès. Ah parce que tu leke na succès, tu boute les succès kala. Bino boute tu boute les succès moi là. La musique n'est peut-être. Oh na minute pena na minute nous avons na minute où. Avec 3 minutes, ça peut m'obandir au RDC. Yo motangana. Yo tangana. A pas fallu pourquoi. Vous êtes watana, vous êtes abusé si vite. Homme ta polémique. Na fait rigola. Na fait rigola déjà. Na ba pe na biso mususu wana o mikolo to beta bonga. Ba vieni. Ba pe biso lokaba ba nan o. Comment tu vas ba pe biso lokaba ba li la poste. Ba pe biso lokaba ba kabose. Avec le seul roi parce qu'on a marrant nyonso yo quotidien la poste au quotidien bosser au quotidien. Na koti ba monter. Baza misa ko monter. Baza misa ko monter on zo peta te faut lo ba. Ba peta te ba kenda mai. Ah, ba peta te. Mais Didier Lacoste Mugen Tonga maman la chanté maman la grande chanteuse. Au moins tu as fait la gola ngai bien la dynastique. Ba yo kana tamo muke. Il pas dans dynastique. Elle fait gola ba bien. Mais Mikolo na mona ki c'est comme si ba yo kana te faut faire gola ba ki na minute au mona 5 chanteurs nanu. Oh bah motive vraiment koyemba non bon il est là passeport pas peine à comprendre c'est comme tu passeport et c'est comme tu ça comme tu c'est quoi mais on passeport il y a un autre côté na gouver bisingai veut na répondre na internet pas le bien mon na youtube parce que yo aussi panique nini. Et ça qui passe parce que les panique Congolais va yemba bien. Et que solo mutima passeport na nini ntango yebi que te oyemba bien. Voilà, oyemba bien. Siko ninga lobi que non. Donc jour ba abeni, jour ba misa ko ba 5. De ba otike kimia. Ma ami kumisa ndenge na misa ndenge na yi. Tu comme tu as passeport. Yo na bi abeta ka tute. Ne pas le baguette poto ezala cimetière ba musicien c'est que ezala ya solo parce que la poste ba na poto mais quand bosser azala na ki quand bosser azala na ki non ba betaka mtiti lelo apeta pa un orchestre nezala quelque part répéta o répéta quelque part pour répéta je me suis namona na wuti na wuta ba bengisana émission côté ya Mariano na abi masko na moto na ba moto no bata bata la kesi moya rouge ese da moto zana ta bata wana yebe na ta bata mo bata bebe ka bose ah ba beta be boni bata ka ba be bisu bata boni emso yo kanisa ko bata mo ko do bata alors bata mo na cage Abo qui tient ma bien $2500 mais ça pour les transports ya mo sa risque au niveau national ezala na ninga komi moi ce que se compare au tali full boss mutaisi mota mwana barange yosko maman ça maman analyse wana ma merci beaucoup les abonnés de Concept TV comprenez que ils ont un ambiance tout ça c'est analyse par rapport à la musique à Congo et tout ça par rapport à la musique à Congo moi je suis pas contre, je suis pas pro la journaliste, je fais que mon travail. Mais il faut être journaliste. Mais non, parce que il faut être journaliste. Ouais, je suis journaliste, je fais des émissions. Mais pourquoi partir pour quand il y a mon tour? Non, bon, il a fallu à bien travailler. Mais tu peux travailler. Genre quand tu travailles, on a bien affilé, tu t'embolles en aïe, au salarié, au lobby là, qui est le bosso. Mais est-ce que c'est important pour nous quand on a pas rancune, oh il y a ça dans le pour les autres parce que nous sommes journalistes de Baké, nous avons au milieu du village. Nous sommes journalistes, tout ça, le roi avait des caractères en masse. Au milieu du village, c'est là. On le vit bien. Au milieu du village, pardon, au milieu du village, journaliste n'a pardon, un mission au bazar, bien à you. Les tinga boye bata relevé na besprit de 5 jours na mois na raté parce que bato ba lever na tire lo ba muto o atinga ba wa lever ngati ma prendre et pourquoi ta ba ranki mo bezaki ayo non les par rapport à quoi un misa benyo pour travailler na yé ezake au travail na yé tika po au fin raté
sikoyo biso ekoma ndeni nde natave na bino afile ezala bamise mosusu obengi bango ve napesa nsala émission akomona jaro ayotavaye na bino afile aboyi peut-être que nous okendela donc papa otelema tozala na bango wana esila yo nalobi c'est parce que yo pesa mosu position mingi nalobi lelo oyo conseil na biso Virginie Manganga elle asalaka analyse na ye par rapport à dynastique asali analyse na ye eseleka na normal batafali kuna batombokaki tomonaki nani fana na biso journaliste nani mosu ya nani mutave na biso fali wana poto te nani batota pe émission moko na femme systema ekala mingi ta na boteni kutumu na ye arépondaki nani Virginie Manganga eyolakisaka no atomoni oyo azala parti mpe aza parti mpe na musique na soko mokende yango bongo comme nango normal sinta kokota na barankine mobo ekomi nango normal bango babongisi apo epoke luko bongisa naponsa poni mwasi okendanga botokenda wabo musique ya Congo ti mais tu vois pas que okomi limité mosusu fosala émission moko na mutu boye maosala eza tokomi limité bon ka ye mpe ka te baa na succès ka ye mpe te ka moto ape ka mission na Congo elibula bamusicien Congo oyo elibula bamusicien tu gagnes quoi? On gagne en ligne parce que tu es trop assuré dans ma mboloba. On gagne en ligne, tu mets la bine à filer pour au côté là, quand même, à casse, on dit ma rancune quelque part. Par contre, là, tu as une musique, tu as un succès, tu as un bongo. D'ailleurs, tu as un répertoire, on a que tu as une musique, tu as une bine à filer. Tu as une bine à filer, tu as un solo là, tu as gagné rebelle. Tu as foutu la ndap. On a bien affilé. Un latara. La musique a filé. On a son téléphone. La musique a filé. Nena yeboui. Le transport en tout. Fila yebi. C'est quoi? Le transport filé. On est au solo. On a pas de transport. En moutou. Un instant, c'est l'émission. Ah, bon, on a qui pas n'a pas son bon monsieur et puis pété. Ah, pour anticiper à biso. Parce que bien sûr, c'est on a ce que c'est un aïe. Tu vois ce qu'il y a par là. Tu es baka. Bato ba la biso ba ba ke ba bi ke yondo zano ke papa bi na file. Tu es pe boy. Nena yebo na pas filer te non tu parlais chez moi. Ayo ce que ça émission. Est-ce que tu pas na yena ah ve senta ba wote ndemo lo mo boya. Ti am super orange money pay. Ah, au bon épisode. Soki ye na kokomela ba commenter. Na ko tshaka ko ba ba commenter na ko panze sango. Ese na ko panze sango menga na nga parti prêter nga na saka juste msana ngai. Te o. Ndo ça sala ngapena sala msana ngapena ya mbabe ya mise o balinganga ti. To sola pe ka musique ti. Bino ya mingi poto sa analyse ma musique ya Congo. Ya to sa mama ni to sa to sa misala bien. Le 29 awa concert mobange na concert wa bifali pour na stade de Martyrs. Maman est loco. Ndemo monde la mambo est-ce que tu vas longa na ye. Ah longa. Est-ce que stade de Tonda? Bon. Parce que ba te belé ba otcha tembe hein. Bon, on appelle un zoom mom nene. Ah. Tala ka wenge Tonda été. Ah wenge Tonda. Te. Wenge Tonda makasi Tonda nyoso te. Parce qu'il y avait d'autres personnes pe bazali banda ba kota te. Wenge. Ah. Bon. Na sinès na ma podium. Otozala vraiment te. Mais eza concert moza la quantité autour de ces locaux on a eu pendant un bâti mais tu peux essayer la chance à Betara juste tu vas au là donc tu as sous hérité watana de sous na moni sous faire rigola tu peux savoir la chance et ici ballon bato balanda biso bani ba oyo ça on est bon bien affilé à propos m'envoyer na Fabregas. On a une mingue. Nani? Yo Fabregas. Nani ngaba onyoso. Ah. Nani ngaba onyoso baba journaliste baba bisambo na biso ba sa fiatambo na biso ba sa musique kitoko. Ba bunda na mongo ka bunda na pesa biso bien pour biso plutôt sur l'actualité. Mais pas c'est plan non ouais. Oh mais ya ngani na zabo suna lali na butu na la avana la tenga nzambe suna matière kota. Pongo le bina sana. Bonne analyse.
Oh Seigneur, merci beaucoup na bato soba na biso. Na pesi mbote na vyo na ngai patu ngolo na ngola, mbote na yo mago ya to mwana été. Tension na ngola pe ba ki trop. Tension showbiz wana Béro bimisa wana nga na raté Béro. Mais na obe na ko za kile na obe ngayo. Bon, elo na rolo ba. Est-ce qu'on retient les partis politiques? Ils ont ce qu'on est toi journaliste. Hein? Ils ont appelé les tout ça, appelé mon frère. Pourquoi t'as pas les points? Soliste là bas, ouais. Pourquoi t'as pas les points? What mission sous? T'es non, comme ça me dit. Moi je pas na mai, moté me na ngi pizza mi bongo. Bon, bon. Là va définir. Na ebité o uta mtema na o. O uta kana kati na o solo na bango mi balé. Solo na bango mi balé. Tinga na solo wana na pour mtu moro. Là pour la boutique, on a full boss. Mon président, j'aime trop. Ça, là, ça, on a bien. Félicitations à Showbiz. On a mis ça dans Bisso. Par Noambi, cette hit. Pour les Angaï, Yves Sululu, d'être ça. J'ai avec ça, musicien. Fidèle Mondé, n'a plus ce mot de mon papa. Souvenir, n'a plus ce mot de. Donc, ça, qui te regarde au salarié, ça bien. Est-ce que ça peut monter? Est-ce que non? Si tu habites le mois full boss, si tu habites le mois full boss, tu es musicien mon boy, tu es musicien souci. Musicien souci, tu es là. Fais le goût là. Après. Quand tu vois, bonne chance pour le stade de Martyr. Il y a d'autres dynasties évoluées. Tout le monde qui va construire, il va s'échapper dans la studio. Oui. Tout le monde est dans l'épée. C'est le dernièrement, tout ça, il me semble pour Papi. Tu connais Papi, non? Ou bien Papi? Ah, Tchitchit. Ah, comment vous avez Papi? Ok, Papi nouveau marié. Il y a Papi, on a dynastie, on a une dynastie qui est ça la bien. Oh, as-tu déjà? Il y a déjà ça concours d'enfants. Mais c'est le Poutine, il y a un bicane qui est là. Comment tu l'as battu? Abi qui est à Oyembat. Bon, on a écouté, il y a ma pauvre, on a eu Oyembat. Il y a déjà Oyembat. Mais il y a qui sous longtemps l'équipe sur le vie, non? Vers Oyembat, la famille, tout son a été dans le boulot. Tout le bien, non, c'est le parce que ça, nous avons commencé un mois de ici, un mois de ici. Bon, c'est le Banakazara, bon, c'est le Banakazara. C'est le Banakazara, bon, avant de Matata, à l'Obaratro. Ah bon? Tu dois avoir un Banakala. Mais c'est comme si c'est ma casse. À commission, on a effort. Peut-être qu'on a bien fait le goût à table. Parce que c'est le bien mon Konzamboga. Ah bien, il faut mon Konzamboga. Ce qu'on a en banga, est-ce que les lois sont pas bien sur la ferre, n'a pas peur en fait. Bon. Alors bien c'est qui Poutine. On ne peut pas voir dans la salle ici, avec tout va son année. Non, ils ont habitué. Elle m'a kila wenge. Elle m'a kila wenge. Bah tu m'as moto dans ce lot moyen et du baraga. Ce lot moyen peut du macaca. On est basa musabate. Non, et le moyen là y aller. Ah bah non pour la loi pour la yuana le comme les problème. Problème. Elle a nagé le bien internet mo avec ce qui est na bateau à finagi. Ah monsieur Olba m'a bé. Na profiter. Bah non. Attends, profiter, à lui, tout le monde a l'élo, je vais avoir un succès bon parce que il y a la grippe. Moulolo, qui m'a habillé, parce que on va des personnes, on va aller chibi. Habillé, Adolphe, Kimara. Kimara parce que, un jour, dans la chanson au thé, dans la succès au thé, il y a un succès après des personnes. Parce que maman le bac wana quand t'as pas ta libre ah les personnes fera go vers le bloc aïe pas capter bon ah c'est na âge on a tiré on n'a pas bino oh yo ta yonde peut-être tout le monde là inda kama kila wengi par mtima moto parce que makila ni taxi na batoko yo mona itipa ya choix ya zéro de la price yo pas makila wengi ta wengi yango peke pa bina filé na fa parce que bina filé uta wengit atala test na wengi musique mais mais oui ça pas qui wengit parce que je vois été alors qui va faire gola va faire gola suik wengit bina filé pas faire rien pas faire gola ah bon rien pas faire ça test besoin bina filé on reponya vana ka papa faire fêter te avant de ma créer la leader l'habité na kene pas ba eso pas formé tu as formé
Alors d'ailleurs formé. Alors d'ailleurs formé. Anobenga nani? Anobenga maestro anobenga bina filé nani? L'élève du maître. Nani anobenga nani? Nini? Ça l'élève du maître. Ça l'élève. Maestro nangai, olongolongo motema wa, okomisanga motema, mosuwana. Kasi moi lingi bon non. Biso la problème na été dans le biso. Soit le kibiso bon ça calme. Si quoi on a bien filé, a un problème na maestro makito tina ba camarade na ye. Nani su. O tanga kombo, yena bekamba yo kanate, yena nani contre-maître bayokanate. Mais bateau baza qu'est-ce qui se passe bina filé mutu moko bateau baza bien tena biso so biso za bien na bango pona nini oko bomale pe ka moto te comme te tout ça ba hypocrite au fini biso ke mwa poko te au fini biso na 15h lobi na 15h jero la yeli na yem tatinda bino te no batinda batinga sala bango so tali so osema moyo moya tali bo bidja le salaire bien o me boulot boka sima wa onani ndio na maana maka uza sala wana kwa hiyo abe tayari mabote abe tayari mabote ambo izande bongo abe tayari mabote donc patron bien ba mambo sala abe na bonati tu as bien travaillé les gars ndao full boss bonjour place ezali tabi babi yom to tindara otindara e ayembara aya redémarrer bato ko se tu as bien travaillé mais ça vous salaire boulot nanga ça boulot bato so balinga biso de bétaniser na biso ya bien to travailler bien chaud des mois de bétaniser to longango quand tu dozo nga songola mais ça c'est maman mon donc soit ngola Atlantique was to get better only sous tu deuxième fois au moment ba ko beta que ce que so beta mu to beta so ka mita pour wana sto zo maboye là on va conseiller belé to beta non ya na le ka peu so on peut nous soir peut-être va concerne la bisongo j'ai dit autant de répétition chez Mini Kumu toujours na limiter cette année à venir Venise Zana à partir à 16h de démarrer dans mon biso donc dans les bon voyage à Porto ba mi quoi ni bina flake na raye mo tika ba mi auditeur non auditeur biso ça la monter le roi avec caisse mususu azine bon on a tiens j'ai pas le mara mi c'est la producteur oh mais on dit qu'il leadership biso na pina producteur yumuru obengisi au Christ mobimba tokei wana ibara nani orchestre ya bende ya mwana comprendre orchestre ya bende ya mwana producteur pena bosinya concert pas bolongo bokei c'est ça après quand on répète bimisi mbongo na yo ayo bokebeta concert obofuta bana bato obiki mbongo na ngana azongisi kasi babi déjà afutaka te yotala bamonapesa internet onatala babi bambongo wana afutaka wana eza bakula ezaloko apremi ya baconcert oyo bobeta eza mbongo ya salaire te salaire ezalaka te ezalaka so bobeti musique boke place mo bobeti musique bafuti bino nde bambongo wana kotia yango na enveloppe abandi ofuta mais salaire ya misi ezalaka bongo ebo salaire pena neti salaire pena boya tomoni bamisa bcbg a bato olongo a basali bemission keno debi basali soki 19 wana orchestre bafutaka bango te bapesa bango 7000 francs transport eloko fula ya mbelango vie na biso blanchard mosaka 7000 francs transport apres mikolo bongo longa baestudio nde bazalaka kuna banopesa bango 7000 francs ape na biso nani Mario mais parce que baza 7000 pena so baza fidélité pone bakoli bongo baza kuna baza bana batangisaka bana na bango na 7000 francs bafuta bango ya transport siko biso sikoyo obeti concert moko $100 ya moke 200 000 francs bapesa ba 50 000 te papa mama 50 000 awa l'orchestre n'est pas 50 000 l'orchestre n'est pas 50 000 badubli ou baba 50 000 te badubli baba 50 000 te orchestre so ala mbongo baba patron bana mbongo za vanti te pesa mbote na babiso baolanda biso mot de la fin bato baretenir nini na passage na mouvement na bino
mingi tolobelaka botalaka baimage ya showbiz nde tokura yo eloko wana topesi bamise nyonso ya promo devoir oko tosala yo wana tozala soki oyo kotia date otala mpe oyo akemona kuna etali showbiz motebetama nango topesi bango soki baple ya bongo to bato wana babiya ba50 batengi bana baloba mpasi otala concert batengi bana biya 50 dollars etelenga libanda bato soki babiyena bango bapasi otala concert yake mpe eleki bato baotalaka bango nde baojuge yo c'est normal okumisa nka makasi non tinde baimage otala mpe enregistrele biso yango omona vraiment nomba mabi esalamaki babamamotosa biso obetaka misike obeta ni misike mpesa bacomprendre misike na biso tobeta eza tosala fier na mboka na biso to bacongolais tobeta misike moko boye o congolais ta bavandi azoyoka esala bien totele bango problème na terrain oti bango problème epundi na banzembo ebele na kongo ya problème totangi bango moto nyonso aza na problème alors ebundi bango ndebe bayaki wana eloko te pesa mbote na bato nyonso mambo aloba eza tellement ebele soki biso vanda tolali napesi mbote mokonzi anga ekebi na file patron voima napesi mbote esiko ozali napesi mbote bazaninga ya jaro de la presse nazongi nde esukuma moto obaki tozongi kaka boulot mo bareposa mema trop par rapport a ekoma yo wana balèvement tout ça mais ça va ntango nalongonanga jokona longo loko sikoyo ania parce que nakoma na identité moko bato mokanelanga kobetanga na banzela mpo na loko kobeta bito na banzela oui ozali makasi te na makasi te bato bataka eyobe na sa constat moko bato nyonso mpe bazalaka minoko balekaleka bate bafinga bato bazalaka makasi nasoaka makasi te bato be baza makasi bato be baza makasi te na po oyinanga mba mbadi napo batiaka na youtube napesi moto ya dépense ya mola apesi moto soki ozali nani so napesa moto abengi na guti bao apesi moto atabita mbia apesi moto na nani susu gael mbala apesi moto na esi na mwa bamisu wana mikobo okutanga te yapesanga dambo un grand merci na bino bato bozwaka vraiment temps ya kolanda émission nde na kati ya concept tv napesi bino mbote vraiment parce que bondima vraiment kosabone awa bondima kopartage na biso elongo baémission bondima kotalaka biso yango esalaka force na biso yango esalaka remisa na biso vraiment ekende liboso là je dis un grand merci à Christian Badol babi mutatika circuit na défaut babi mutatika circuit na défaut ai soki oza besoin olata kitoko wana besoin obima chic mwasi to mobali moto olatisa bato azaka moko babi maneke ya mbiji ye moko na maneke ya mbiji mwindu donc un homme complet likolo nango bilamba nde elamba babi Christian Badol ye nde makambo donc bobenganga napesa bino numero na ye bolata bokosepela bozala jamais dessus équipe mobima ya concept tv bambote na bino je vous aime tellement papa et maman babi couple milandu levi mwana suka fenek mokonzi cordon alex bambote na yango wana jaguer vumbi courage na oyo nyonso ekomelaki yo babi mambo ekomelaka bato po mambo ekomelaka biso mpo tolobi tobongisa toyebake nasala koto boye te nasala koto boye te jaguer vumbi petit mais costaud je dis un grand merci na bato nyonso tobalandaka un peu de partout bosabonaka bopartageaka bémission esala biso vraiment kitoko elakisaka mosala na biso tozosala esepelisa bino botyaka mingi bacommentaire naloba na bino ke bacommentaire ofinga te parce que awa eza chaîne ya baresponsable nayebi ke bino mpe bato botalaka biso bozalaka baresponsable soki omoni nalobi eloko mo esepeliso te to bomoni ke mission oyo esepeliso te c'est mieux ozwi numero okomelinga obenginga tosololi yango entre biso na biso esala vraiment bien ndeka nalobake soki nzambe azongi te tokutana prochainement bisou bye